Merci bandeko oyanga boza ebele bozolanda biso na Eco Dynamique Télévision. Boye ibola muna émission na bino bolingaka mingi focus ya mokolo na lelo to focaliser yango na sango ya mawa, sango oyo esili kokweya, sango oyo ezui tope likama ndenge babengaka na lingala, esili kokomela famille moko na commune ya Ngaba kuna na veni Kibunda, ezalaki lobby na ngonga ya 16h30. Un officier ya Armée nationale de la République démocratique du Congo, Force armée de la République démocratique du Congo, FARDC, akendaki na restaurant moko na avenue wana Kimbunda na commune ya Ngaba, akei kolia comme batu nyonso ndenge baliaka na malewa. Et comme ye kuna na malewa, a commandé biloko selon ba information tout qui s'y place, a commandé biloko ya 1000 francs. A bandi kolia biloko ya 1000 francs na ye et sili. Comme d'habitude, ceux qui va servir yo biloko, tango aussi si kolia et sengeli au futa. Malheureusement, notre officier, il y a FARDC, il y a Forces armées de la République démocratique du Congo, azanga kimbongo ya kopesa na malewa. Alors, a telemi na esika afanda ki simakolia, abimi na porte ya malewa abandi kokende. Mama malewa amoni yango clarté, alandi abi papa opesi mbongo te. Papa officier baluka ebisi mama malewa nazali na mbongo te. Nazalaki koyoka nzala esengelaki na kufa na nzala nanga. Bandeko esalaki pasi. Mama wana a kokaki ko maîtriser émotion na yete. Comment papa mukolo akokota na malewa abandi kolia sans kosenga, asengi biloko, a commandé biloko, abandi kolia biloko na poche azali na kanyaka te, na poche azali na mbongo te. Alors maman ne lekelaki ye abelelaki moyibi. Tant abeleli moyibi bana ya avenue wana Kimbunda, selon ba information tozui, bana ya avenue wana Kimbunda baye batie officier wana maboko azui kuba. Officier azui kuba. Frappi ya modèle wana et betelio ba betelie koleka même moyibi. Notre officier a été tabassé jusqu'à tango bazali ko betaye a trouvé liwa. Sima yako trouvé liwa sur place, yo moko yebi sima ko beta motosoka kufi eloko nini le kaka tout la mouziazia. Donc na babeti na mama malewa basundoli malewa bakimi. Et notre officier na kombo ya Sera Trésor a trouvé la mort. Donc a koufi sur place. Bayeba kite azalaki officier ya force armée de la République démocratique du Congo babengi na sigle FARDC. Sima ya banquette bayo oyeba ke babetaki nde officier, babetaki militaire. Yango totuni ava totuna motuna ava peto sala analyse bolanda ba image yango ndenge nini ezalaki, ba ndeko bazalaki ba témoin ndenge balobi na ndenge scène yango ezalaki. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Papa, nga zaki nanda kukokita na okita boy na moni batu batondi, c'est l'information. Ce qui garçon moko akota ina malewa ya moko ateka awa azolia kolia lie asenge mbongo pesa ngai mbongo ya biloko lie. Atala bo ona nga na mbongo na poche te ko bima bimi abeleli soki miyibie moyibie bayeba mo bandiko bambe mabanga ti garçon na kufi alali awa. Banani babambie mabanga. Bana quartier kaka ndenge ezalaka bana quartier batu babambie. Akufi sur place. Akufi sur place bembe penze zaki awa na seka bisika totelemi awa. Siko mokolo malewa ngo azali ou bien akimi. Il paraît qu'il y a Kimi nae.
Il parlait qu'à m'a fait on a venu au Kana lupango bakangi pe ba locataire wana par mesure d'enquête kaka bakangi ba. Azala nzala ale bla 1000 francs. Tama za mbongo te mamana abeleli ba quartier boya moyibo yiba nsimbe ajiko beta nandi mtakufu mtakopekisa zate bada quartier basangeli. Bada quartier ba beti mkolo mali wa pa beta kia. Na ye ba beti yenda tete mtakata ko betela bana yi. Ezala na bana ni bakimi. Bakimi ba nyonso bakimi bakei. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Et voilà de retour sur ces plateaux. Boyoki ndenge nini bato ba vivre saine ndenge ba pesi li solo na bango ndenge zalaki. Mais ya soni ya kokamwa pourquoi un officier de la République démocratique du Congo a koki kozanga même 1000 francs, pas même $1 na poche naye azali kolela nzala. Un officier de l'armée nationale tala likama ekomi tala likama ezui tala likama ndenge nini ekoti na kati ya ndako oyo parce que officier azanga ki 1000 francs akei na loma kokende kolia biloko ya bato. Papa officier basengaka soko sengaki me likama oyo ya liwa elingai kozwa yo te. Mais lokola azali moto tokoki kosepela na liwa ya moninga te, tokoki pe kobeta maboko te soki moninga azali na pasi. Bandeko pe basali mosala ya kobeta kotia maboko kozipola officier ya armée nationale de la République démocratique du Congo basali mabe. Nzambe azali ndeko na biso soki ndeko azali kolela esengeli basali saye atako asengaki te metanga lobi ki azana mbongo te mama malewa esengeli a comprendre abenga papa ba solola ba trouver solution parce que na likambo nyonso solution ezalaka toujours. Ou à des alliés comme ba conseil biso batu ya Éco Dynamique Télévision tozali kopesa entre les deux parties. Parti bazui likama na parti oyo ba commettre erreur wana ya kobeta moto ti na kobomaye. Ezali malamu te azali ndeko. Lokola milela ki kazangi mbongo sengele ki mama a s'approcher na ye a solola na ye ba trouver toujours une solution. Tala na imprudence obeleli moyibi bana quartier baye bana veni baye batie maboko ba beti ye lumbele basali ye ingeta ya ko sepele ezali te ezali mort d'homme et puis ça sera toujours passé paix à son âme et de TV Éco Dynamique et tombeli famille ya monsieur Serra Trésor ba condoléances tokosenga na justice na biso ya République démocratique du Congo et ça la mosala lango na liberté nyonso na indépendance nyonso pour être lumière pe vérité na dossier ya mort d'homme oyo et outi ko salama. Merci etikali kaka na pesa merci na Riche Tempête le patron numéro 1 ya Éco Dynamique Télévision. Napesi merci na équipe Mobimba Oyo et réalisé émission Oyo. Là, je dis merci à Jean-Si Kim, notre réalisateur et monteur. Je dis merci à notre caméraman ou à nos caméramans Moïse ainsi que Manassé. Pourquoi pas à Gauthier qui est notre monteur de la maison. Napesi merci na Daniela, certes à Victoria. Napesi merci na Roselyne le peuple d'abord. Napesi merci na JBK Musique ka Mwena. JBK Musique président il y a MTC Mouvement Tshisekediste pour le changement. Kuna na Europe. Napesi merci na JBS le mannequin kuna na Canada. Napesi merci na Katibola. Kuna na Canada. Merci Botika la Malamu na Kolandaka toujours actualité il y a Éco Dynamique Télévision.